yo me llamo Victoria. Hoy voy a hacer una receta de África. Esta receta es una verdura, se llama couve. Aquí en Europa también hay. Entonces voy a mezclarlo con carne de cerdo ahumado y pasta de cacahuete. Voy a enfriar también pescado rojo aparte. Boni baneko, leo tozosala couve, tokotia ngongulu fumé na mwamba et puis tokokalinga mabundu ya rouge pembeni. Alors tokei na lakisa bino babiloko na biso. Let's go. Tokei, on y va. Marche, 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 marche. Vale, para realizar nuestra receta tenemos verdura, se llama couve. Verdura couve, y aquí tenemos nuestro ingrediente: tomate natural, cebolla, cebollita, ajo y jengibre y limón. Vamos a echar limón y jengibre en nuestro pez rojo. Nuestro pescado rojo está aquí, vamos a enfriar aparte. Aquí tenemos nuestro carne de cerdo ahumado y nuestro pasta de cacahuete. Voilà, tozana na nini na ngulu na biso fumé to chango na kati ya couve. Tozana mabundu ya rouge tokanga pembeni. Tozana couve na biso tozolamba lelo yango wana matungulu, tomate, ndembi, ai bokomona ndenge na kosala yango. Voilà, na kesiko yo na kata couve na biso mike mike. Siko na osala couve na biso il faut kolongola nzeta makasi, koteza makasi olongolo yango. Voilà, moni otiki fei wana ya pamba oyo makasi olongoli makasa ozwi nzete oyo obwaki. Donc juste ça, olongoli obwaki oyo nzeta makasi. Voilà, nazosukola couve na biso. Il faut qu'on nettoie yango vraiment bien. Voilà. Voilà. On secoue bien. Voilà. Awa sikoyo nazokangisa ngo na oklasa ngo pona kata ngo. Voilà. Voilà. Na sisi pona sisi bokata na ocha siko mai na nzungu pona tokisanga. Voilà, natie mai na biso katikati ya nzungu. Nzungu eza ya moyenne, ya nzungu monene te. Natie mai katikati ya nzungu, siko nazokende otia couve na biso na kati ya mai oyo natie na nzungu. Voilà, nazokende tia sikoyo na moto. Voilà, natie na moto. Tika ngo etoka pendant 20 minutes après tokita. Voilà, siko nazo ko assaisonner poisson na biso. Naocha tangawizi, bon, naocha tangawizi vraiment. Naza juste kala besoin ya mai na mwe, mwa mokie tangawizi. Voilà, naocha sikoyo citron. Voilà. Voilà, natie poivre noir na poisson na biso, na bati poivre noir. Après natie bouillon ya poulet. Ok, kaka. Et voilà, tozotia aïe, natie aïe na râpé. Et tia do ajo et nazotia mungwa, un poquito de sal. Voilà. Vamos a mezclarlo. Nazokende siko kosangisa yango pona ba ingrédients ekota bien. Voilà. Voilà, poisson na biso yango yo totia pembeni pendant 15 minutes et kota ba assaisonnement bien. Voilà, siko na noté pour que calou na moto na la poisson. Vamos a enfriar nuestro pescado. Nuestro verdura está ahí en el fuego. Lo voy a dejarlo hasta 20 minutos. Luego voy a quitar el agua. Entonces aquí voy a enfriar nuestro pescado. Voilà, así que nous allons konika matungulu et tomate. Voilà, na aïe. On y comme ensemble on to chango na couve. Voilà. Voilà. Toba lo mbisi na biso. Voilà, asikoyo nazosopa mai
on a tokiselaki kovi. Voilà. Nabwaka mai yango nyonso. Voilà, nabwaki mai yango po ezalaka mpenza solo bien te, wele mal. L'agua que he tirado huele mal, por eso he tirado ese agua. Donc il y a un agua qui m'a été na passamo biso. Voilà. Voilà, on a teki l'huile déjà na moto. Alors on a zaki ndoka linga siko. Tomate on a teki na matungulu na ai na nikaki yango. Et puis na ciboulette. Ciboulette ndembi. Voilà. Voilà, on a fait ndembi, to ciboulette, et poi echado cebolla, e cebollita, por favor. Cebollita, disculpa. Aqui, eza matungulu na tomate mbuma na ai. Cebolla con tomate natural y ajo. He puesto. He echado también. Voy a mezclarlo así hasta que sea lista. Alors, nazo balsango boye et sangana pinga bien. Así qu'on a baki ici pimado, voilà. Et echado pimento dulce. On va balsango boye. Et bien la sola mobesa tomate vraiment et sila. Voilà. Tomate na biso vraiment sur la mobeso pende elongwe ebeli pende bien tozotia sikoyo mwamba. Voilà. Tozotia mwamba ndenge kaka totiaka na fumbo. Voilà. Voilà, natie katikati ya bouteille oyo ya mwamba echado nuestro pasta de cacahuete dentro de nuestra salsa de tomate. Asikoyo naotia kovi na biso. Voilà. Natie kovi so nazotia mwa mai. Voilà. Voilà. Natie lokola demi-litre ya mai. Alors, asikoyo tozotia viande na biso fumée. Voilà. Tozotia viande fumée na biso. Vamos echar nuestro carne ahumado e questo medio litro di acqua. Natie viande na biso fumée, eza ngulu fumée, eza mema solo kitoko makasi. Soko olingi otia mbisaka kotie, mais so mbisaka koza tokosana mpe na viande fumée kaka. Voilà. Nazotia sikoyo muscade, natie muscade. Depois do moscada, agora pimento blanca. Natie déjà moscada, ou suco poivre blanc. Natie poivre blanc. Après nous autres moi bouillon de poulet, caldo de pollo et chado caldo de pollo também. Nous autres suco mungo mukepo viande na biso e fumée zakala na mungo. Voilà. Un poquito de sal. Porque nuestro carne de cerdo tiene sal ya. Alors, sikoyo, tozipiango et fanda pendant 30 minutes. Comme ça défarlo ainsi. Voilà, tout à la biloko na biso. Voilà, tout qui nesko ko balusango. Voilà. To balusi et tikali mukebe la nango. Voilà. Petit comme ça juste 2 minutes na moto. Voilà un bis na biso yango ekalingami très bien. Nake lutia sikoyo tomate na kalinga na matungulu likolo. Juste tomate na matungulu na ndembi. Voilà. Nazo kende sikoyo kotia ngo likolo ya mbisi na biso. Voilà. Chango po esala ngo mwa c'est bon. Voilà. Mbisi na biso yango oyo. Natie tomate na matungulu na mwa ndembi mukie nasala sauce wana. Voilà, sikoyo kovi na biso pe ebeli nango tokende kokitisa yango. Voilà, kovi na biso ebeli tozokende sikoyo kokitisa yango totia yango na sani. Toservir yango oyo. Voilà, yango oyo
ebeli vraiment kitoko makasi. Hemos terminado nuestra receta de hoy. Ya está lista. Está muy rica, rica, rica. Hemos enfriado aparte pescado y hemos cocinar nuestra verdura y nuestro fufu.